Le devoir on nous appelle, mesdames et messieurs, de partout, vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. Une nouvelle tendance télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner? Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel Chèque, du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Pour ça, la 2 cités. Moi, je suis un solo na Tcham. Bon, télékanaki pour se place à Kolia, place à Kolala. Vraiment, dans sa saltière, bon, ça la 2 cités. Tout ça, dans restaurant, il y a classe. Tout ça, dans appartement, en tout cas, pour te coûter comme ça. Vraiment, moi, je suis idéologie à Europe. À but non, il faut la RTC. Tout ça, non loin, il y a Kimbuta. En face à Planète J, au tal où on a un restaurant Samsal Tchèque, ce qu'on côté pour ça la 2 cités. Pour moi, si Mobali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tous les gens, partout où vous êtes dans le monde entier, à ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse. Nous sommes sur avenue Kingabwa, numéro 67, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Chèque, une juteuse de plus à Kinshasa. Oui, merci. PC pour que émission. Kombo na ngai Freddy Bayaka. Alors na ye awe pa mère pour vraiment na présence na ngai na ndenge na travail ya boulot na ngai banini tout yango wana ezana ngonde posa na yebisa bayaya. Alors accident oyo yela ngai a partir ya bomwana depuis 2002 kebilanga na mère matile kolani c'était na sakana na kwei siko na kwei nde yango na buka na nde mabe soin ya bien ezalaka te. Alors et to pe déjà à l'hôpital et tout tard sala 4 mois en hôpital malade esila kaka te indenge bapelanga loboko oyo. Alors à partir wana ti mère aye okufa na 2010 ndenge na voyagera na ya awa na Kinshasa alukaka sala na ndenge na ngai nakoka kosenga mbongo pa baninga bato tekele nakenda kotambola na babutiki wapi nasenga mbongo mbongo nde nakokaka te yango nazwa boulot oyo na travailler. Avandi neta avenue Louis quartier 4. Idée nini ça pour bon idée oyo eza kuwazanga moko na sombi ba sirage na sombi ba boss pwe esungaka ngai soki na bimite na liaka te na lataka te yango wana ezo soutenir ngai vie na ngai mobimba eza na boulot wana. Alors leli fort na senge pa ba yaya na ngao baza wapi ba soutenir ngai pona pasi onga na zone yo kama na mona kati ya boulot oyo. Mais na koki te il faut na tika boulot oyo
so namoni mbongo. Difficulté ni okutala soki pardon difficulté ni okutala soki osala bon badifficulté eza ebele nakomi tu bakosie mosapi mpe yango ekomi na défaut mpona kosala mosala wana alors nalembi yango mpona asala mosala wana malamu na change mwa place ezalaki na vande nateka mwa nini to yango nde eloko ekoki koede ngai kotambolaka banda wapi ti wapi bon par jour natiaka monta te mais c'est le chance ndenge eza c'est le chance okozonga na 10 000 okozonga na 5 000 okozonga na 3 000 ne fiske obwaka carte yango esoutenir ngai nanu te nanu te bon napesi bambote napesi vie nanga honorable Samuel Itanda naleli epa vie nanga Samuel Itanda wana aza honorable ayebi soki atunike wana azoloba nani so bayebisi ye kapata wana chef Tanda acomprendre ngai ke wana leki na ye alors naleli bavie basoutenir ngai nakoki te en tout cas bavie nanga baza na mikili zwa vie mahiku vie pargin mahiku gauche bango nde bavie na ngai ya libota oyo baza na kati ya mikili par ça kuna nayebi lisumu tu te nasengi bandeko na ngai en tout cas merci mingi ndenge bomoni nga Fredi Bayaka en tout cas nadaya na ngai mais soki bomona nga boye tosola na bino boye eza chance on dirait ye moko nzambe moto atiaki eloko yango ke bomona ngai présence na nga boye alors nasepeli fort sepeli makasi bavie na nga bomona ngai présence na ngai esalaka mwa bien tala banini kwa apesi vie na nga mokolo ezali nyonso ekotikala na se mokolo ezali yango wana naleli epa bavie na ngai basoutenir ngai naleli fort bulo oyo en tout cas ata moke nakoka te mpona simbaka kosie wana kotonga keti banini donc eza pasi eza difficile mpona ngai alors so nasala yango mpo talaka kozanga esika kotia liboko eza te moto akoki kosoutenir ngai na makambo nyonso aza te yango wana nazolela mpona bavie na ngai alors pardon bamama mpe balanda so aza na posa na ngai vraiment azwa numero ya mama Aminata mpo tosolola na ye ngai na miniti wana na telefoni te bosunga nga vraiment ntuka botika nga boye te papa so botiki nga boye ntuka bokorate ngai yango wana naleli fort yango mpe nabeta mwa sha wana ke Fredi Bayaka daye mama ya Fredi Bayaka daye mama munu yaya mama Fudia amunu yaya bebe doa dufulanga yaya jadi bonekele ya mama yaya munu yaya mama Fudia amunu yaya amunu bebe bebe doa so na raison donc image ndenge na botama ti ndenge na koma lelo boye yaya esalaka nga souci fort alors yango wana narezonaka mingi te okoka mpe kosenga basanfa epa moninga motu te esalaka nga mpasi fort yango wana nabimaka na bulo na nga oyo yango nazalaki nango mposa nayebisa bino
qui vient là, finalement Daniel Safu, et maman Zouzou na bandai. On a eu mon père de père à Terlanda. Aussi vite. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Onilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. D'ailleurs dans Bamba. Tu peux connaître d'ailleurs Bamba. Mère, non il était. Il y a un moment profité quand ça, beaucoup de choses y est, mourir et côté il faut qu'il y ait. Ah, il y a ta eu le beau solo la vie. Oh, il m'a bien, on a tué le micro. Mais petit bayakade, maman. Petit bayakade, maman. Ah, mon yaya. Ah, mon bébé. Mon yaya. Ah, bébé doigt. Lequel est yaya, maman? Lequel est yaya? Ah, mon tata. Ah, mon yaya. Voilà si ça signe ce pamba. Tata na. Fui baya kadae nuance.
ozongisa zongisa na kobimisa te mais zongisa biloko bimisi kata sa Le devoir, on nous appelle, mesdames et messieurs, de partout, vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. Une nouvelle tendance télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner?